Zaina sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi pesi bino mbote bisika nyonso ezwa milino betikete kimia nzombe tata eingela omabota mabino toko fungola basango ya mokolo malelo na lolenge kani bandeko ya UDPS bakendeki bongo kopanza na palais du peuple. Pe tokolobela maïman soma koleka la République démocratique du Congo tokolobela lisusu na est ya République démocratique du Congo ba M23 baseli lisusu kozwa mboka moko na kombo ya Isasa soki na lobi yango pena malamu ba koti pe bino moko bokolanda lolenge kani population eko yamba bongo ba M23 maso batikali tokosola yango na bolayi bwa basango kasi miyambo tokotala mama ya likambo na biso na tombeli penza ba Kongo mani banso bisika biso ezwa mibino mokolo malamu bili bato bokolanda biso en direct pe en différé tika nzambe ya lola apambola bino bipai biso bozali vraiment bo s'abonner massivement na chaîne de Libération boko zalaka bongo décité bolande émission du début jusqu'à la fin bo zappé ba publicité te ya monde eko salaka ratina ete to meka kozwa liuta to ebisaka na bilo bo solo pamba te boko koka kosunga te pola kobundela ekolo ya biso lobi to kolela biso na bino kasi lokola boko koka te le suni ya malamu ezali bo s'abonner massivement na chaîne pe bo bunde tumba ya ba vie to consommer émission du début jusqu'à la fin ezali contribution la yo aux ayés associés à libération pour ceux qui ont besoin quelque chose ezali kozonga ya malamu oyo kosunga biso na banzi ete ngai océan de la presse na bandeko babiso oyo tozalaka na bango lokolo bayebi ngai tokohumela te na kobenga na badongolo biso na kati ya ville province ya Kinshasa bisika oba institution Ivandi Matondo ekomela yo équipé pour la tena États-Unis d'Amérique na mana ngala kunya dola ngana États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Clovis Tamutunga nzambe ya pambola bino le grand professeur Achille Mave na molonga na Mireille Mave professeur nanga toko benga la te mikolo mizali penza eleki bongo miike ba mama missionnaire na plus trondé na mboka nita babe il faut kuyo moto ba modetu waku nzambe alikala ko pambola bino nita babe il faut que yo moto nzamba pambolo bakoko lumumba toyebi ete tozalaka ensemble bana ya ba patriarche na biso papi Nzezalando toyebi ete mikolele ki mwa miike mama Eugénie Nzezalando nzamba pambola bino na bakoko na bana na ba projet tozala nango toyebi ke nzamba kosunga tokokokesa pamba te na mboka pe ya mindele bakokoso ezali comité association ya ba mama Viltanaise kambami na mama Tete Rebecca pe mama Madeleine to libongo na posala bino kila medjende talo take tumbankale konto bokile lokombe femme pekato to bunde tumba mama sociale la chabienne mama nangai Célestine Florence papa Michael pona nini tele number 1 juka M ya océan de la presse to kosenga ka ba premier amour bozongi la bolingo ya mboka ndenge bozaki nango po eteto avancé ezali peza pasi mingi papa Alfred na mama Clarisse na Canada na mboka ya Jolie qui est dit ba mama Vava pe mama Mireille na leki na ye na Angleterre nzambe apambola bino nyonso bakongomani Valérie Petelo bozali tellement baike bandeko la biso bozali na souci ya République démocratique du Congo kasi loko moko oyo kozanga biso bakongomani ezali bongo amour patriotique pourquoi nazali koloba bongo la sali penza examen ya conscience na ye kotala ete pe na loba yango uta kala na lobi bandeko la biso ya UDPS bango bato bakopesa biso indépendance bandeko la biso ya UDPS bango ndi bato bakopimisa biso na boumbu na lolenge kani po bango bali na molimo oya barabe bali bongo la bolimo penza ya solo kasi biso ba peuple congolais to lobaka ebele donc bango baza ba peuple mis à part bande ko UDPS baza ba peuple mis à part soki ba kangi likambo ba kosala za te po baza la pouvoir uto kala tata ba bande ko bundisa Kabila na banzi boyebi ete ba bande ko kende ko signer ko tumba ba parti na bango mais biso nyoso to tikali to la mukaka tongo ko ganga ka midi ko ganga mpoko ko ganga na yebite to ali ba mbwa ya ko pale to pe to ali ba magorodo na yebite parce que les keke oyo tango bande ko UDPS bazali ko bima biso to yebike bazo bima pour la biso te bazali ko bima ko saboter ko bebisa pour la kosala eloko moko ezali pe profitable pour la biso peuple tozala besoin de libération to konta mbala moko la bango elongo ne bango pe ba konta kala ba marche na biso pour la ko saboter fallait que to konta la bango elongo to memisa bango ngambo wana
tango biso toki ka bango baye biso so to côté lulu ezo eboma to tumbi palais du peuple elongola bango bazwa charge ya koboma ne baboma biso pe to ye peuple to côté mais la sibayi de pes pour tozo indépendance bande kolanga tango tozo tika bango ba osala tozo lokwa ba téléspectateurs cela veut dire tozo comprendre le côté piste nyonso pour na ko libérer mboka la biso c'est très nécessaire parce que les gens de l'IDPS sont des Congolais basa étrangers pas si na bango eza ke pouvoir na bango eza ko kwea. Mais biso la ngambo la biso esengo la biso ezali pour la nini pouvoir ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ekwe ya poete to kende mais ekokwe ya lolenge nini c'est quoi nani azo kwa sa pouvoir ta muso biso tozo yebate chaîne ezolo bala bilo bosola ta bozo boya boko zonga wa po nyoso la lobala bilo yango bomona yango kokokisama po biso toza na droit chemin tozali kotambola na nzambe mukeli nzambe tata azali kati la chaîne o mwana mère de Bruno na Autriche. Bon sala musala ya ko like ya ko partager be mission to sala besoin ba suggestion ba commentaire ba j'aime na bino to bunde tumba bande ko la biso pamba te soki to lali ki adiki ben mboka oyo eza la posa la biso eza la posa to telema pamba te makambo o mazali ko salama eza makambo malamu te pasteur Papi na mo Carmen na Aken eza makamala muté lik makanaki prisonnier de Jésus en Autriche eza makamala muté mon la mère de Bruno ba mama Dolo mama na joli bo telema mama Samuel Mabolongo to benga na ba mama partout bozali basi ya nguya bozali bisika nyonso to telema to bunda itumba to revendiquer ba droit il faut tous à la payer indépendant. Il faut tous à la pays indépendant. Bitumba o tozali ko bunda ezali bitumba d'ensemble. Mutumo ko taningina tous à la boumbu. Et loko ya liboso la zali ko yebisa bino ete esengeli to lo wala boumbu. Soki tozaka na boumbu, toko bimisaka ba terme. Toko bimisaka makambu ekozwa esika te pe kozwa ngo impact te parce que tozali kati la boumbu. Batu mokonde batu bakobana ko reniaka la kati ya mituna biso parce que le pays est occupé vous êtes des esclaves à lo bagate bakoteka ona bomanyo so yo lingi oko revendiquer droit na yo te pour kozala posa ya liberté te parce que bakopesa o yango te or le kola toyebi ke toza baumbu il faut tout arracher liberté na biso il faut tout arracher yango la maboko ya bato bakangi yango biso nyoso toyebi mais aujourd'hui biso tokomi lokwa ba téléspectateurs ba peuple Congo tokomi lokwa kotala o ezole kalangamba IDPS or tokoza na ba téléspectateurs te bande kolangai il faut tout profiter de l'occasion nyoso ezo comme la malédiction la kati ya IDPS et la force la biso quand les gens de l'IDPS baza comment na lokwa bazo revendiquer ba droit baza ko bossa na histoire na bango to historique na bango comment et banda po bazwa pouvoir alors à ce moment là peuple congolais face à l'ozagé pour na ko compte l'ensemble to bunde tumbana une fois pour toutes. Parce qu'aujourd'hui, bato ba boma biso eza bato baza la palais du peuple. Bato bazo boma biso la logique eza bato ba la palais du peuple les députés nommés. O bazo lia bongo ebele pe ba osa eloko moko te. Baza wana pona ko sakana kala biso parce que pas sur tozo mona la République démocratique du Congo. Ce qui vraiment chaque commune topé tous les 4 districts ezala ki penza la batinda mito balobela bango ya solo. Mais peuple congolais ko kozanga lotilikité. Mais peuple congolais ko kozanga nzela te. Mais peuple congolais ko kozwa mai ako kozanga mai ya malonga te peuple congolais tikilo lelo dollar ko bala ko sakana biso boete bato ba ko kufaka banzala bato ba ko lia malamu te alors tant tozo dénoncer biloko wana esengeli siko toza la peine force moko boye ya ko bima tolata esprit moko songolo pour etele misabiso assalamu alaikum ba musulman ngai mama Jawa na bilo boza la South Africa la mboka ya Gilo mpingana na lompinga gi merveille kitoko pe ba mapasa ezali pasi pe ma tala na eloko Félix Tshilombo sala biso tala eloko Félix auti ko sala biso à peine awa le 7 décembre si je me trompe pas nini Félix sala ki biso tabu ya chana il y a centre financier donc voilà ba inaugurant à liboso ba kota pété et si là nango te bota la vie de dos ana tina benga ngo doni donc ba si bino ba comme sous liboso na simesi la te le immeuble est en opérationnel voilà oyo vie de dos il y a centre financier donc voilà ba inaugurant à liboso ba kota pété et si là nango te bota la vie de dos ana tina benga ngo doni
si bino makambo mosusu liboso na nsima esila te donc immeuble eza nango opérationnel te voilà bandeko na ngai wana centre financier oyo ezalaki inauguré le 19 décembre 2023 ezalaki le 7 te bandeko na ngai ezalaki le 19 décembre 2023 na baveille élection bomoni yango eza début Dakar donc Félix a blagué na bakongolais na ndenge akosakana te donc akendeki koinauguré yango mbangu mpona kozwa bilan mpo ayeba kopesa biso bilan na ye mais bino moko lelo bomoni yango vérité eza teti bandeko na nga. Comment un président de la République papa ya bana aza kokosa bala na ye moko. Donc bolandi commentaire wana c'est la honte pire et simplement c'est inhumain na kati ya ekolo la biso yango tala biso tozali kobeta mbela koyebisa na bino ete toteleme makambo nyonso mazali mabe bolanda bino moko lolenge kani bayambi ba M23 na entrée na bango ntango bazwi mboka liboso ezalaki milelo mais sikoyo bakomi soki bakoti na mboka bato basepe na bango kabuya TV eza radio te. Banze bomoni bino moko lolenge kani banguna badongolo miso bako kota bako zo bamboka na biso et population ekomi na moko sepela po balobi tika to sepela po baboma biso te po soki to repousser bango problème ekozala bato baza censé ko repousser bango ba oui moins payé bato baza censé ko repousser bango bazolia malamu te bato baza censé ko repousser bango balobi la bango bilo boko ko sa eloko te de botelemi kaka bo ezekitaka maloba ah peuple congolais. On est où là? Dans le bataille quoi centrafricain. On est où là? Bah ouest africain plutôt pardon. On est où là? Hein bande kolangai. Hein? Oyo peuple nini? Oyo peuple nini? Bah ouest africain bah on est où là? Toza wapi? Tozo kokelo côté. Na bande ko yebisa bilo ke na lobi ekomata ekoyinda likambo ya sama lokonde na ndeko Félix. Pourquoi biloko la bao sala to yebite? Eloko ni ezo sala malakati ya IDPS lelo to yebite. Donc bazala ki censé akokita pour la kolobake soki ba tchesa malukon. Parler du peuple kokweya. Balobi parler du peuple et kokweya soki ba tchesama. Parce que soki ba tchesama cela veut dire pouvoir na bango ekei. Problème na bango ezani. Kabu ya channel vidéo bon to analyser na ebisa bino. C'est le 6, aujourd'hui le 6, mardi, on parlait du peuple. Je vous avais dit que Tshisekedi amènerait une guerre civile dans ce pays d'une manière ou d'une autre. Ça c'est le palais du peuple qui est saccagé que vous voyez là. Qui vivra verra. Maman ba IDPS bapanzi mamiri a parlé du peuple. A sali des ordres à parler du peuple bapanzi. Bon que l'on présente dans Nani wana?
Jacob a une équipe qui Panza, palais du peuple. Alors, état de droit, ils ont Panza. Alors, besoin de mon aïe, on a Jacob a une équipe naïe. Pour l'affrontement, Jacob a Panza, Mamir a parlé du peuple, des ordres on a parlé du peuple. Pour la armes et bêta. Donc, il y a une équipe qui a des ordres on a parlé du peuple. Vitre entre Panzani, en sachant que ils ont parlé de deuxième institution Boka. Alors, ils oublient qu'ils ont des institutions Boka. Il y a des ordres vitre. Bachi yango la bolai penza. To sangisi po ete bolanda yango ndenge nini baza kosala pe botala nani ndaza commanditaire ya makambo wana. Et puis bakosala bango le côté parce que dans l'accès bilo que justice e obanga bango. Avant baba la kosambisa bango bayoki bango bayembi I2PS donc bayembi hymne na bango pe bazalaki na kimia ba obimisi bato na bango na boloko baye na bango wana. Donc le général Kimbalimba aza lelo victime na bato ya I2PS. Donc le quoi bango ne bato banomaka bango bato pesa ka pouvoir allez-y comprendre que c'est la générale na ngambo le pas mérita qui te donc zaki I2PS mutepesa qui wana pour à couvrir bato ya I2PS. Tellement que comme le bango ndongo, moi je vous dis que la vérité, rien que la vérité. Boko boya lelo ba abonné au Sénat du Congo mais boko revenir na raison. Pambate awa na yebisa kabila bobele bo solo maboko na ngai ya ngoyo. Au Sénat du Congo, la menthe religieuse. Popo, pour remettre Angolano. Merci. Bon dia, botard de Bono et Taïre, messieurs, au Comé Labino. Mamour d'Angola, la mokitene, Florence et Matondo Bibo. Ma boko et Angoyo ezali kolo. Il faut tout le babo solo parce que Mboka la biso et baby. Mboka ezali mabe. Na banzi ete boyebi. Pe à son âme. Papa Tchen Tshisekedi. A soutenaka Mose Laura Désiré Kabila. Boyebi bien que Papa Tchen Tshisekedi a n'a pas signé contrat là-bas rwandais. Boyebi que Papa Tchen Tshisekedi azalaka na yepe pour Afdel. Mais l'autre Kabola Kabango Zakini. Parce que Mose Laura Désiré Kabila tant azoya na I2PS. Mose Laura Désiré Kabila tenda zaki président toi zaki mukolo mukolo quoi. Et l'autre bango zanini. Mouvement la bango zaki so nini. Dans le bataille I2PS. Mouvement la bango ezalaki mouvement ya Mose yango ekiminga lisusu bende yeni tango ekoya tokoloba yango tango baza koya na mouvement wana Mose te Afdel tango bazoya na Afdel Mose te mutazalaki mukonzi ezalaka mwana mobali moko baboma epe trouble liwa ya Mose Kabila Mose Laura Désiré Kabila et quand on rappelle à l'ouest, moi la mobile voilà. Didier Massoudi, si je me trompe pas, ça combo boko boye. Na habité mazalaka ba Didier. Moi la mobile là, tu famille ne bana ko revendiquer. Donc l'ouest ya musée tiba boma si facile. Famille à moi la mobile voilà. Moi la mobile voilà ndé mutazalaka président ya Afdel. Mouvement la bango ko babana ko yango. Mose Laura Désiré Kabila lokola yepa bundaka etumba général Mayele abetaka e masasi o epesaka e de faux. Mose la zamba ndeka kimaka wana kanda wana Mose pe bandeka koenda kutela kila bango na nzela akoma kiloko accordo. Tango bango bazoya Mose bandeka ko sola pe la Papa Tchen Tshisekedi. Posa ya Papa Tchen Tshisekedi ezalaki nini pa ya Mose. Posa na ye ezalaki ete ba sola la Mose ba sala lokola ba parti politiko po ete yeba ya kopesa ye président akoma lokola premier ministre. Mose Laura Désiré Kabila à l'époque lokola za coordonnateur alinga biloko walate. Mbeba outi bisiki ebele, je vous le dis. Histoire à vérifier. Mose Laura Désiré Kabila alinga kite po za coordonnateur. Place la bayoka la kite. Yaboko Papa Tchen Tshisekedi akende pe na ndenge na Rwanda. Akenda koluka nini?
akendaka koluka nini nyonso ezalaki kaka pour la pouvoir baluka lolenge ni okanga bato tango bakomi awa lobi la musée poto yoka na autosala makambo ekoma loko a parti politique po ngala zo bonga ya premier ministre po baye bakosala makambo na bango nde balingaki musée lobi biso toyena makambo la te kosimba te à partir de Lubumbashi musée a s'autoproclamé a commis président de la République. Bande kolanga nyonso la po aneza histoire oboye ba makambo nyezo mabiso na mboka. Pourquoi tozali kotambola loko banyama? Pourquoi makambo eza ko avancer te? Aujourd'hui, IDPS ndenge bomoni osala trouble wana. Azo sala yango pourquoi? Pe baza ko peser ke bakangi batu na bango baza ko landela bango ba osala justice. Bango moko bazo kota bazo bunda la justice pe bazo rendre justice faible. Pourquoi? Po balingi balakisa la ba parti politique. Pe balingi balakisa la ba peuple congolais otozo ganga chaque matin que nous sommes faibles. Pe tozali ba naïf ke bango ba ko tikala kate ko pesa biso opportunité wana tango biso tozala problème à revendication bango ba ko ya pour la ko repousser biso pour pouvoir les aya bango. Il y a aucun politicien oyo akoloba lelo parce que combat eza ya deux personnes o bozo mona lelo tozo kufa boye ba opposant bazali te na kati ya République démocratique du Congo ba parti politique nyonso tozo mona eza ya lokuta esalami kaka pour la masano eli ya kamisolo parce que attaque de bien ba parti politique na yebisaka biloka ka bosolo ba parti politique ya Congo botamaka la masano ezali ba association culturelle dès la carte passe à la halte comme ma parti politique. Yango bozo mona bana idéologie te. Idéologie ezate. Okomona oazaki na X akena Y, oazaki na Y akena U, oazaki na U azongi na W. Pour nini? Concept ezalaki te. Idéologie ezalaki te ensemble ba concept. La parti politique ezalaki fondé na nini? Ba ebité. À la halte ya souffrance ba parti politique elle est botane. Mais hélas quand même papa ya bako bazaki la souci à se servir. Lumumba bazaki la souci à servir nation. Bango nyonso balobaki toya to servir nation na biso. Nde lelo tozui ata indépendance précoce peu importe le lenge lango. Papier ezate. Le belge bazo coloniser biso ba kokite belge sangani na batebele po mboka wezo na boumbu bazwa minerai bazwa biloko. Tout consort wala bilo boyebi. Mais si quand il y a IDPS, ezali nini bande kolangai. Félix est en danger entre la vie ou la mort. À l'hôpital la Suisse, c'est là ma source. Voilà un déplace au bébé côté de Félix à partir en Suisse. Tu habites au Lukato Yeba, ni les autres la Félix. Si Félix a cause à l'envie, peut-être à cause de la sous malade penate pour nous causer la musala, de causer un repos ébélé parce que par rapport à la santé là. Mais la Suisse peut battre tripoter, tu évites le rogné, ça la met au Golinga Golandela. Voilà selon bateau, dès bazali koloba. Si ka IDPS, et bande ko pesa biso pole, poto eba ete passe les alipe mikakato na kati ya IDPS, ezali na posa ya Kabila te. Témoin jeune ya IDPS ezali Kabila. Témoin jeune ya Kabila ya IDPS ezali PPRD. Témoin jeune ya IDPS ezali bongo Kabila. Pona nini? Ba bongo li maloba ya koloba boy nanga mutazo soutenir yezali bongo mwana mboka Kabila ba M23 mutazali ko soutenir yango mwana mboka Kabila elongo sika histoire ya pharaon de Rwanda Paul Kagame et comme isko kamba Kabila siko balobi ke la kati ya République démocratique du Congo Tope a na ville province bisika ba institution vandi bazali na mutu moko te oya kolobala bango ndenge ka Félix alobaki ete opposition ya lembele akanga bango tout azwa bango ayebi style na bango donc il y a aucun opposant oya koyokote le pouvoir ya Félix. C'est malheureux hein? Aucun opposant oya koyokote le pouvoir na yebadi azali te donc côté opposition tu te crois. Si comme mutu moko non te koloba ngo ata émission bo consomaki yango te mais mutu moko oya ko telemela Kabila oya ko telemela Félix za Kabila yango bomoni siko bato IDPS ba komi ko kende ko luka ba bundisa Kabila bango moko na force la bango ba bundisa Kabila na ba milice la bango ya du progrès pour Kabila akima atikela bango pouvoir
Quant au peuple congolais, baza les locaux à la bangote parce que bangote baza ko coloniser peuple congolais l'opposition en bok. Eh, je dis, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Si ce n'est pas vrai, tout le monde a peuple congolais là opposant va revendiquer. Comment tout le monde va rendre pe baninga la bango mususu inutile? C'est comme Mouto a faire père naï de paix, c'est un du progrès. C'est le seul l'homme de Kara Kabila Kabangi. Donc par rapport bango ba kele ko toucher Kabila ndo Monique Baye et puis c'est vrai, ba toucher la SID, ba panza ba kanga bangote, ba salisa bango procédé. Ba kataka batu ba boko, ba viola ka ba menasa biso, muta kangisa bango azate. Ba ute ko buka ba kota rappelle la nouvelle élan, muta menasa bango azalate. Donc ba kota ka ba parti politico mutu amenasaka bango azate. Mais lokola ba oze ko kele ko toucher na ndaku ya touchable ndo boli bakangi bango. Alors lokola ba kangi bango nde balobi il faut tout ça la sabotage. Pour il faut que biso to kota. Donc guerre ezali ya UDPS Félix na Kabila o atake la pouvoir. C'est qu'on force ya Kabila les anines parce que yenda noma Félix. Lokola Félix azwa kate pouvoir na ye et ouche pas ya Kabila force ya Kabila ya wa. Maintenant ba congolais basa lelo kwa kolobate parce que bango basala la pouvoir te. Ça c'est quoi ça? Bande kolanga. Tala Kabila na nzela ya Olive misala ni asali. Tshela kuna na major Kimbalimba soki général.
bomoni peuple azu souffle colonel azara général hein? Général akeina basoda na eko kanga base na bango solide akangi yango atie yango fungola akoti bino moko bomona nde bacha base wala na ngale ba place bakata bato lopango ya bato ezaka pe ya colonel moko balobaka oyo bango bazwa yango siko asali musala pola nini parce que Kabila fait peur aussi dans l'armée congolaise. Kabila n'est pas le politicien congolais. Kabila, il est na sana ye mususu a jouakate parce que pas na ye tumpa. Maintenant, guerre ezalia Kabila na Félix. Et il dépêche azoluka par tous les moyens à éliminer Kabila pour nzela la bango tika la polele basa la santa tomotombe. Mes chers compatriotes, allez-y comprendre une maltraitance, peu faiblesse ya ba congolais. Si quand ozo luka kokende kokota par-ci par-là, on a ko bunde tumba, si c'est vrai. Mais o eza piste tete to bunda. Parce que le kola bango boko bazo banga Kabila. Si maintenant Kabila la batuna ye balobi bakota bakozwa mboka te. Si maintenant Kabila a osé ko benga batuna ye parce que Kabila za la Poutine, Kabila za la ba chinois, Kabila za la ba coréen. Kabila pesa la mindele misuso bazo nga ba soutenir ye. Parce que mindele musu ba boy Félix balobi parce que peuple ko qui était musala Félix a osé les amala muté, Félix a échoué, manché. Si aujourd'hui Kabila a lobby, je suis aussi fils du pays, bako sakadangate Kabila telemi. Ponde ba osala mangumba ngumbana, ba mata, bakita, sama lukonda osala sena. Ba bamba ba pasuka, sama lukonda osala sena. Et puis ba okanga bango. Siko bande kolanga. Mutu moko bangi sarabiso, to batu moko ba bundaka ba piétiner biso. Et comme il okola Uganda na Rwanda ba yako bundala Kisangani, génocide et salama na Kisangani ba boma ba congolais, lelo bango ba komi ba victime. Uganda aya ko futa biso mbongo Félix alobito ko funya na pasete. C'est comme ça que to funya na pasete to soko mabanyama. C'est comme ça que biso to so vivre la kati mboka la biso. Batu moko boye bazo terroriser baninga mususu. Et par voilà tout ça ka soulèvement et cause à la révolution et cause à la camp parce que baninga balati quand même bazami bali bravo la bande ko de pèse. Tango ba milimo la bango ezo ya bazo ke le kosala et nous les Congolais. Tout ça la sikone. Toze la lisusu guerre ya Uganda na Rwanda bunda la kata capitale. Po biso to za ka ba victime. To le la rakaka. To ko sala lo komo côté bande ko langai. Où sont les compatriotes? Où sont les vrais Congolais? Où sont les Congolais de père et de mère? Les Congolais du sang? Oh, bah, yoka pasi tango ba mona ka ba okata bato na mitu. Oh, bah, yoka pasi tango ba mona pays na bango boyezo tanga makila. Où sont les vrais Congolais? Où sont les vrais compatriotes? Les années, to kosala ka kolela. To sala ba mbongo bande kolangai. To lingite ko sala samboka la biso te. Tolingi ko sali samboka la biso te, tolinga ka Kongo te. Tolinga ka mboka la biso te. To kosa ka kokosa, tolinga ka mboka la biso te. Tolinga ka nde to sala ba kumisa ka biso. Ngande mutu la banda ki eloko oyo, ngande mutu la pesa ki likaniso. Likanisa ngo bana bo pesa ya boutir na nini. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose. Commencement cause à la bien, mais telle ba branche à division. Lelo o ndenge tozaliawa. Bitumba la biso na ba branche nyoso tozo fungola. Naza ko yebisa bino liberté de l'ekinyos. Liberté de l'ekinyos. Etumba la biso za etumba ya indépendance. Etumba tozo bunda lelo za ya lipanda. Parce que ceux qui mutoza réellement libre, hein, akosala makambu ndenge oyo ya kozali azali libre. Politiquement bakanga, économiquement bakangi,
bon diriger mboka la bino bino te bato bozo diriger yango bon sala bo eza bino te boyebisanga biloko nyonso bozo fungola ba porte bokozwa yango mokolo nini ba salaire bakopesa bino ya bien mokolo nini bomekala koyebisanga égalité tokozwa yango mokolo nini na mboko eza na boumbu mboko eza na boumbu chef du gouvernement oaza kokonza bino lelo oyo bokotisa bamemo combien oyo toaboutir na zéro mwana mboka président Eli Martin Fayulu Madidi akotisa bamemo boni oyo Félix a rejeta eza na biloko ebele oyo alobi lelo toomona yango bapoliticien boni baloba crise ya légitimité oyo lelo ezali toomona yango mais est-ce que bazoyokela bino bandeko langa soki tobundi te bokowela na bokoboma na libungu tulu yango moninga na bagroupe ebele nalingaka koloba te parce que ça m'énerve nazomona ke bozolukaka makambo ya lokuta boyebi na bino te eloko nini tozala yango posa bozolukaka mpo batangaka mwa bakombola bino yango to balosite so bakomba batu te parce que tozopesaka bino mwa bavaleur moko mwa bozomérite na bino yango te c'est le temps de défendre nation c'est le temps tobundela mboka na biso vous êtes tellement nombreux oyo bozoloba de la part de Mama Congo mais on fait rien bino ta mosusu boza bien mpo bozoloba na mikili ya bapaya mais biso awa tozoloba na kati ya capitale boyebi ndeni tozosouffrir tomonaka bamoi te tozobima libanda te tokobokola bana biso ndeni barentrée scolaire yango ta eza tellement difficile mais tozobunda etumba biso na bino tobunda biso toza na capitale tozomona bitumba eza ya Félix na prédécesseur na ye Kabila baoposa baza te bango nyonso mpe bapakati poi basi bakimi pita poi poata pita poi eloba garçon bango nyonso na bazwi nzela bana ya bato bakomo nyoko me baza na passage te bino bato boza mpe na longueur d'avance tosimbala maboko ndeko langa tokoki kowela mboka moko te soki lelo tokangi bisika institution eza te Kabila ntango ayaki amimonaki kakomi prêt aboyaki bademande ya batutu à partir ya Lubumbashi alobi je suis président azwaki yango mbala moko bino kasi bato nde bakomi katanga boye si seulement si o Félix azobanga lelo mafuafu ekomi kosala bango boye à partir ya Lubumbashi mpe bakoproclame bakoti ya bakangi mboka eza na miniti te mpo bango baza ebele sikoyo biso na bato bazoya est ce que tozala bango bomoko biso na bato bazoya tozoyokala bango te na Félix oza na pouvoir tozoyokala te sikoyo tokozala wapi mokolo wana mpo ba IDPS ezolekisa bino ke guerre ezaka ya bato mibale donc tikilo lelo Félix Kabila asalaka père donc Kabila mpe asalaka loi na ndenge na ye parce que soki lelo du progrès kwai c'est grâce à Kabila du progrès esabotaka mpe esabota nano bazwa ku ya boye te ngalie maana bamama babelela bapapa babelela mais Olive atelemi alobi bato nyonso balata baveste ya Kabila balobi mabe ekomi tosala assemblée ya kokanga bana oyo mais néanmoins bakangi bango sikoyo bango wana basabote palais du peuple sikoyo bazoteya nini bino moko bozomona nini awa toyaka kaka koloba bosolo ndeko langa tozala baumbu te ata bozoboya vérité yango emonani en face donc guerre ekobima na Congo ya pouvoir ya Félix a Kabila jour Kabila kolinga telema bon si c'est vrai Kabila mutazala bananga si c'est vrai Kabila mutazala ba M23 bon moi ntenga comme na vitesse ya gora virage ça veut dire Kabila ozoya mabe bon sikoyo tokotikela Kabila lisusu akonza biso lisusu pendant 18 ans otolelaki regardez moi bino bandeko ya IDPS ata bozozanga mutu bino bato boza cause ya malédiction oyo bino pe bokolite po malédiction oyo esila parce que soki botikaki élection ya 2018 mwana mboka Martin Fayulu Madidi ndenge azwaki asala mbelelo makambo nyonso ekomi te likolo ya lokoso bakosuka ko wambakelo loko ya konto tala lelo bisika oyo bokomi milelo na milelo boko baluka boko salo se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera ah de la sukisi la ngai mwana mère de Bruno likambo la moto te soso pembe toko beta kaka mbela po ete Congo so bonsomi na yango Mama Congo azala réellement libre Congo ya bino yango wana bitumba ya Félix Kabila
nanya kolonga mais au congolais aux téléspectateurs tous les concernés tout à la commentaire que Dieu vous bénisse que vive la guerre en RDC, que vive l'indépendance. Merci Nakabouya, l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Joy, directeur recherche stratégique. Et pourquoi pas Sango Mokonzi, personnel pareil avec Miso Babiso, Bino Banso, Bolinga Kabiso, to benga la poete to sur le Kamba Congo. Ya solo to zaina posa, ya makambunyo sur la pole, kaselo kweza moko kweza kakobunda. Opération Jeanne d'Arc, opération Sauvons notre pays. Toti ke la balokinzelate, toti ke la bangote basakana. Pour génocide mususu ya kosalama ba inosa ba ya kokufa te biso tout oza concerné na bitumba oyo tout congolais likamba Congo etalié pundela mboka la yo ba mama ya moto mojali moto mozima mité ingeta la patrie ou la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits la guerre ya ngonde na RDC pour tozwa indépendance.